Ah, papa Honoré Mbanda. Alobaki la biso. Namboko za l'occupation ma parti politique et joue à Carole pour résistance. Aujourd'hui, je te crois, papa. Tel qu'on a anglais, sans résistance, avec les politiciens congolais. Parlons maintenant, il y a les neufs. Na Njil. Pourquoi Njil à tout moment? Parce que tu as dit que tu as eu des personnes qui sont Njil. Tant qu'à le même terrain, tu as matiré la bango. Pourquoi tu prenais kaka Njil? Pourquoi pas triomphal? Place où tu mets la Kambondo. Et là, on est avec triomphal. Même maintenant, pour tous les gens la biso, tu peux faire un faillou. On les a qui est li. Et Sengeli peut aider président Eli. Tu peux s'accéder à Kabila, tu peux s'accéder à Bazawete, tu peux s'accéder à Rwanda, tu peux zonga pour la deuxième fois. Na kicha bokonzoyo. Ah, t'as la Congo. On va comme un pays moko. C'est ma Rwanda. Ndeko langa to bimisa pemba ya suka ndenge bakema kamwana. Nazali na sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezomi bino bete ka ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino. Merci encore une fois l'abonné na biso ya Océan du Congo pour continuer ko s'abonner massivement na chaîne de la Libération. Beaucoup zalaka décité. Merci pe na bilo bato bozo kali baku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin pe ko liker ko partager ba si gestion ba jamais tika ete nzambe alola apambola bino bandi ko balandi awe zali sikoto analysaka ensemble et sikoto salaka éveil patriotique et sika auto conscientisaka et sika auto sensibilisaka to mobilisaka et sika auto zali bongo penza kolongola Kongo mai na bolema pe koyebisa ete atelema atika kolanda l'état moyeni l'état assassin akata tina ya likambola ye bandi ko balandi lelo penza la kolinga to analyser na moi makambo mibale misato tango pe la tinda na tikela kabilo analyse sengele te tolo baka ngai na pesa kalikanisi nga pe la tika kala moto nyoso ali Kongo man a analyser ba auto ko mona na obengi la nzela singa ba auto ko mona na te okomi moi mongolo to la yo to kotanga yango na ngolo soko komela ezala malamu ezala mabe soki ezali ya mabe to ko yanola yo soki pe ezali ya malamu to ko yeba pe na ko yanola yo bandi ko balandi pamba te ya lili kambo ya Congo esengeli bobele to misola malembe pe to miyebana to misona na kati la biso pe to mibongisa to bunda la kati la biso pe to yeba kokata tina likambo la biso pamba te to ali mpokene kuchu bisika o basani ezali ndeko la ngai ekolela pozo a vert ekokaka ngbelengela etamso pe pasoli eloko mosusu pozo a lutu kanya itoko okoka be ezali kosala mama jawa assalamu alaikum na ba musulman nga ezali bobele lolenge wala ndenge biso ba Kongo mani toli tokoloba tokoswana tokosala mentina la yango ezali bobele to bimisa mbuma ya malamu po ete balobi nzeto ezangi mbuma bakokata yango pe kobwatika yango na moto tala tina nga na yaka poète nazali balé boyambindo. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités, peu importe. Il y a les Kamboyango, Gana Bakaka, JKM, le number one. Il y a Océan de la presse, Mokonzi, il y a Océan de la presse, na Angleterre, Simon Bemba. Merci encore une fois. Na Balandinyoso, il y a émission Tolobela Mboka Congo. Bozali Bayike, na Kokoka Kosi Sabino, na Mokolo Mokote. Qui a mis plus 49 boucliers de Fampecato, la plus 49 Bachabia Nangai, Batonio sur l'Union panafricaine, Mbote la Bilo Pamate, Moussala Boko Salamalam, Kassitongi Bobé Totambola Bosolo, la Tina était à Libération à la République démocratique du Congo, Pambate Ko, la Bissé Zali Bongo Bombo, la base était Bandeko Balandi, Bomoni Bipa Nabipa Ibako et la Congo, Bateau Sobako Tuka Kagame, Bateau Sobako Loba, mais système est occupation, qui nous l'ennemi. Occupation, Balinaki Batine qui me soit la Maponami. Toke na Maponami, Toke na Maponami, poété. Bango ba yeba kete la sima ya maponami bakoyeba kozwa moto la bango e moto ali ko boya maponami te bande ko bangai to lingi ya solo maponami ezala kasi lelo oyo bande ko nangai bino baso bomoni ete ba bengisi bakambi ba yiba ecclesia catholique bakambi ba yiba ecclesia
ya bisika biso ba oyo basangana ki Florence ya Matondo Mido ba oyo basangana ki pona kosala liboke pona kotala makambo matali seni po ete bango la bango bazali koyoka la te bande ko balandi na boyoka ni bango te tala bisika babengisi bango ko bengisa o babengisi bango po basala nini bakende ko yebisa bango ete bayoka la babimisa moto moko soki bayoka ni te bande ko ba député bako kota pe bako zwa oya bango mbano po moni kula mboso pe apesi bango 48 heures c'est que sengeli bayoka bisika pe babengisi bango na mikile bapaya babengisi bango bobele pona koloba nini bayoka bande ko banga to mekaloko analyser les sikawan na boyoka ni bango o bazobenga bango bayoka ba oyo balobi biso to boyi deni pamba te bino pe boboyaki Josar Malonda ba oyo batelemi balobi biso to lingi X azalate Y azalate Z azalate kasi bopona moto mosusu ba yebisi bango kasi bino bopesa pe kombo ya moto bolingi bopona ango bapesi te trouble ekoti bokabone ekoti bansambo bali koyoka la te siko bato babengisi bakola boyokani bakoyebisa bango nini mboso bosi botali couleur na ye mboso alobi boy 48 heures bolimbisi mboso alobi boy 48 heures soki babongisi te biso tokozwa décision bande ko nanga tokozonga la casa départ casa départ ezali nini deni po ete bomonaki bato na bato ya bansambo mosusu babimaki balobi biso tolingi société civile ebimaki elobi biso toponi kanyaka etambolaki siko ndenge tokoloba lelo boye kanyaka mpe ekotambola pamba te esengeli mpe te tozala mpe bato baye confession religieuse ekanga bato po ete baavance te blocage na commission électorale oyo bandeko ya lamuka balingi badepolitize yango bandeko nanga est-ce qu'il faut tombela ti likambo ya Congo États-Unis d'Amérique a interpellé pourquoi likambo ya ba congolais esengeli ba interpeller ka bango les États-Unis d'Amérique ba interpeller bango na Italie kuna la Vatican na Roma ba interpeller bango na France ba interpeller ba congolais plutôt na nini c'est ça que je demande comment ba congolais bazoko kozwa solution te parce que ba congolais baza immature parce que ba congolais ba yebi pe musala ngote parce que ba congolais baza na nous développer te parce que ba congolais baza na bolingote malobombo kabino boye balano ozongisa na moi mituna wana po to analysaka nazalaka la monopole te les yeux nde peut-être la dégage avec énergie au selonga en tant que mon congomani mais on analyse tout analyser ensemble lelo oyo bandeko nanga makambo oyo etali siko este ya mboka kuna makambo elali este elali moto akokipa yango so eza te mpo ya nini campagne ya déstabilisation ekotaki mpo na kolobaki este ekei malamu kolobaki guerre esili bato babeti baboko balobi guerre esili musala malamu mais est-ce que este ya mboka guerre esili est-ce que état de siège bapesi biso bilan na yango na ntongo mwa lelo bato bakufaki na bisika oyo makambo ekoyi malamu bandeko na nga to analyse nini esengeli tosala po ete likambo na biso ezwa bonsomi maponami bandeko na nga nafungola mwa moke na place etali mapona touti na maponami ya 2006 bemba soki massivement bandeko na nga Kabila a rapporté coup poil tozwi maponami ya 2011 Papa Tshisekedi a gagné massivement Kabila a rapporté coup poil maponami ya 2018 Président Eli a gagné massivement. Kabila a rapporté coup poil. Et ma ponami à 2000, ceux qui combien et autres ceux qui ont Nani azali kondima atabacha Yesu Kristo na seni oyo
sima nango Kagame azali, sima nango Museveni azali, sima nango Amérique azali, sima nango France azali, sima nango Suisse azali, sima nango impérialiste obile mongo botanga bakomo na bakilikili. Et bon Congolais ko gagner. Moto peuple antibé ko gagner. Bande ko langa maika mère na bino. Bomoni ba fa efie na ye. Bomoni musana ya za ko sala. Bomoni déstabilisation. Bomoni comment zo gérer Congo. Bomoni comment zo kota zo bima. De ko langa ya nini ya malonga ebimi. Tolobaki pas de maika mère na mboka na biso Rwanda il faut quoi ya Rwanda il faut quoi ya Rwanda il faut quoi ya. Lelo Rwanda piki. Eh Congolais yemba Zakomba ondoki seye mi boneka wewe Kongola yemba yango moni bakobanga kabiso te makela njinji to pengunge suka bobena nkombo to koma lokwa bampaka njinja telengani na nganda lotoko biso ba Kongomani Penasima pi chanson ane kwe to luki méthode lelo tozali komi lengele pona le 9 na Sainte-Thérèse bande konangai to solo lokwa bato mayele pole bilo bolingeli solo teo tolo basiko makambo ya le 9 na marche le 17 kabuya za bongo marche le 16 to raté le 29 po balingaki baboma balingaki basala mabe le 29 oui to négocier na ngobila bapesi le 9 bapesi le 16 ou le 17 là je ne sais pas. Parlons maintenant, il y a les 9. Na Njil. Pourquoi Njil à tout moment? Parce que tu as dit que bataille de personnes va na Njil. Tant qu'à le même terrain, basala ka matinée la bango wana. Pourquoi tu pona kaka Njil? Pourquoi pas triomphal place où tu mets la kambondo? Et là on est avec ça triomphal. Critiquons, analysons. Tous allez veiller, peuple, voilà, tout peuple, ça souffle. Aïe, batina, parce que le peuple ne comprend rien. Peuple a comme une marionnette. Azalia, même le peuple, oh, bazoya, même le peuple, bazo qui n'est pas Félix Koliambon. Même le peuple, voilà, oh, dis, quel peuple. Même peuple, voilà, bazo manipuler. Na Kabila peuple wana lobi raïs bébé raïs peuple wana aujourd'hui ça les statistiques il y a Félix la Kabila bali koloba vaut mieux Kabila zonga mon site pas vaut mieux Fayulu aya parce que Fayulu n'a jamais travaillé c'est quoi statistique na guerre ezali ya Félix la Kabila oh ezoloba maléo la terre moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout même maintenant pour tous os bokonzi la biso to pesa yango na Fayulu oyo azalaki Eli esengeli pe to aider président Eli kotalisa ye ke ce n'est pas meeting ino ezalaka na Njili changeons aussi to bona no eloni bakosala yo tokimaka pe mbula la mopepe te maintenant ntango bato bakoya Njili bakoinfiltre to te bakoboma to te lacrymogène ekozala to te parce que esika nyonso parce que koloba makambo kitoko te gouvernement place ekosepela te ekoempêcher ezaka même système o Kabila bala kosala Tshisekedi le père son âme ntango bazali kobima na bataille de pèse on suppose que les gens de l'IDP sont plus que violents que le peuple watikali to analyser parce que ceux qui bango bakani likambo bapesa bango permission te baosala continue la nouvelle élan piller et pardon à SID à 2 reprises les gens de l'SID bazomicité bakei une église ya Denis soki nani batumbi répondre te mais quant à la Mouka baza impuissant batumbi drapeau ya nouvelle élan ya SID ya IDP se tumba mité de gangs sont dans l'IDP violents
Ce sont les gens de l'IDPS. Ceux qui ont lobby, il faut pas qu'on quitte. Et non le peuple. Oh, bah ça, la carte à la mouka. Tu analyser là. Pourquoi peuple, oh, il y a mis sur son cocatate, qu'on sa bouchon, la carte diverse. Moïse Nyarungabo, à Téléma, alors bon, vous êtes censé vivre la bisso, ami Yoki, apaisé. Ami, vous êtes censé vivre la bisso. Ceux qui ont boy, beaucoup koufa loko la balâche. Tout comme là sur ma tchatcha. N'a qu'à ce qu'il lobby, Moïse Nyarungabo, à Kata. Moutou tout à répondre. Mais Moïse Nyarungabo, la Congo. Ministre de la Congo, a aussi à matcher ma boko likolo. Kagame, ba pionnier balia. Nos frères de dedans sont des traîtres. Je dois citer vos noms bientôt. Baza koya kosangana biso, mais bazali wana ba pion. Ya Félix. Pour la nini. Na ko cité nga na cité tato beba na cité posez là na lamba likam na bilo bien otanga bino et puis bientôt ceux qui nous Nzambe à permettre bon monde na CCTV ceux qui nous Nzambe à permettre à la CCTV peut-être na mikolo mizali ko ya bon monde na CCTV parce que il faut to kende ti place to ko kende na mikolo mizali ko ya bon moi j'ai CCTV parce que tout malanga pe ande comme ça ba CP dans wana to tchala ba coup de pouce tant mususu bon moi j'ai CCTV bandeko ba o baza ba dedans mange avec les ennemis du peuple non cité to analyser nan. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un système d'élection? Pour lobby nango, to lela, to salani ni bande kolanga, alo bombo kabe. Parce que tozo lobela kaka seni. Lelo seni wana lobby to lobo kola da 48 heures, c'est toujours déni. Parce que ndele ba bengi ba confesseur religieux ba kola ba kozala corrompu. C'est quoi yo nini ko salama soki toki élection 2023 bandeko nanga na système oyo bandeko nanga ah papa Honoré Ngbanda alobaki la biso na mboko za occupation ba parti politique et joua Carole te faux résistance aujourd'hui je te crois papa tel qu'on a anglais misusu mais le landimi yango sans résistance avec les politiciens congolais qui m'a mosqué levé. Si Moïse a fallu qu'il me soit il fallait qu'il m'a beaucoup à Myriam, Baron, Josué, Caleb. Tant Moïse a lemba beaucoup monsieur Soukoutier. Tant Moïse a lemba beaucoup monsieur Soukoutier. Tant Moïse a lemba beaucoup monsieur Soukoutier. Il faut que les Congolais changent leur façon de voir les choses. Il faut tout changer le lingue et mon de la biso makambo mama ja wa salam alaikum la mizimana. Le lingue biso to ko tala makambo mboka yango te bande ko ngai. To lo bala bilo ensemble. Moto a côté na Moïse. Azana légitimité te babilo moko lokota bilo li français moto wana kolobala bilo bokoyoka moto wana kolobala bilo bokotos moto wana kolobala bilo bokokita est-ce que moto la ko banga bino bande ko na ngai bokonzi bolo kuta et memi biso litengo pe bolingi bo pesa Félix deuxième mandat ndeko la ngala boye Félix a soit deuxième mandat. Eta musu Kabila kozonga ta bato balo bakozonga ta akozonga po yebi ba congolais akozonga bakobinela ye bakobetele maboko mbongo ne koloba ayi ba congolais Kabila kozonga bila kozonga
Pour la Kabila, on a pression sur qu'on a fait. Félix a la tremblement de la terre. Là, Kabila au Kimsa Félix. C'est pas le Congolais au Kimsa Félix, Kabila. Au façon, bah, c'est quoi? Et Loulou et Zoé Bomay, Félix a encore quelque chose. Ce n'est pas Bisso. Ce n'est pas la Mouka. Mais c'est homologue là, Tchéyem Bandi. Mais Bisso, Tozaka, Koloba à tout moment. Tozanga pas raison. Tozanga te. C'est que pas. Mais nous avons PC. Ndeko nangai. Ton pèse accès na Kabila te na bagelo koyo. Ton pèse accès na Bazowete. Ton pèse accès na Rwanda te bazonga pour la deuxième fois. Na kitia bokonzoyo. Ah, t'as la Congo Congo comme pays moko na sima Rwanda. Ndeko langa to bimisa pema ya suka ndenge ba kema kamwana. Tout ça là est fort bisola bino. Ce qui a solo bolingaka. Président Eli Martin Fayulu m'a dit. Tout ça là est fort. Tout changer façon à comment la maca. Politiquement parlant, pe ba stratégie la terrain. Ce qui te linga Congo, bolandanga, faut te libérer mboka. Ce bolinga Congo. Ce bolinga président Eli. Tout changer politiquement. Penandenge ya ba Congolais basamaka. Soki ba bosepela kalanga boyo kanga pour te changer parce que tu as là ba projet ça ko changer. Biso to lingi to beta. Elle est là. Et comment on a Kinshasa? To compter la bango dans la bajolo. To compter la bango dans la bandako. To la ki sa bango ke biso to nyokwani. Et le quoi les a peuple. Bon encourager peuple. Peuple ba komi ko se trahir pour ani. Va comprendre le combat. Ah, système à combat, ça a loba ça la rien. Ba bengi, ta ebele ba limo na ba oluka bango te, ba mbongo ba olia. Et kakeme ba. Boko ko condamner bango un jour pamba. Pongo na otanga ba kombola ba. Mais condamnation wana et ko aboutir de l'autre parce qu'à comprendre le système. Système au pesanté réseau kanga. Bande ko danga to analyser. Mboka na onanga ekufi. Likolo ya maponami likolo atotika na otamusu se kobonga totalela enanu totalela enanu te nzamba lobaki Satan tu as vu mon serviteur Job ye wala la tikeli yoye mais tango Satan zoya pasaka na Job na kati ya Job Dieu alongwaki te bo kati nzamba banda kopesa Job force. Je sais que mon rédempteur est vivant en son nom et l'Éternel des armées s'élèvera le dernier. Il savait. Maintenant les Congolais. Les Congolais. Analysons mes frères et sœurs. Congolais le Bakani. Job avait dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Son nom et l'Éternel des armées s'élèvera le dernier. Parce qu'il savait. Je suis un tel. Mais les Congolais. Sans forme. Ngembo. Ala biso. Olingo kata moto soka lobi vérité est touchée. Accepte le ballon bongo. Parce que aujourd'hui, l'échec en Afrique centrale, c'est la République démocratique du Congo. Bazo boma, batola bazaka. Baza konyata, batola bazaka. Baza kosala, batola bazaka. To sali ate lolo ko mokote. Ce que bayeli biso to beli. Bomonye, obela ke pai anani to ko bunda ya ko bikisa yo. Félix a la posa pouvoir abik sa Fayulu. Hein? Abik c'était akogyo kanana batula mba sa la Fayulu mabe. Parce que à mon Fayulu a terminé peuple. Mais c'est quand Fayulu peut faire une hypothèse à ça la Félix mabe pas Félix a la mboka. Voilà comme bongo. Incitation à la haine. Moi je ne veux pas, je serai arrêté. Moi je ne veux pas. Mais tant que Félix a comme ça va milice c'est comme ma Félix a habité nga faut pas arrêter nga. Il y a Félix a la maquiller un boule ko fana président ba okangete. Mo konjo moyibi. Biso to batela kango suko biso to kanga biso tout kongo mobimba te. To bima biso tout mbala moko na masse. Ezo sala bongo poigné.
Papa, il n'y a pas un mauvais troupe, il n'y a que des mauvais chefs. Ndeko nanga atamo konzoza faible ko la tsalibosa batote. Ba parents la biso tout ba kosa biso ba ndeka ko bima les premiers. Oli po ani po pesa moi ni makasi. Moi je n'ai jamais échoué. Ngana mazalina papa là. Aga na ba maka muta yambo. Yo kasi ba ndolo ba bon pa les politique ya moi na zo mayele papa la ngaza ki mayele. Mais ce que la qui se ba faiblesse nga kundela ndao ki ma classe. Bala ba okima ba bito zo papa. Papa cause la faiblesse. Le 9, tu as la meeting. Tu as changé de stratégie. A tapé le meeting à le 9, tu as profité. Quand tu as pendu les accords, tu as analysé. Meeting est le kamalam to malamu tête. Est-ce que tu as bon? Ngai pona ngai rami wana longo. Tala na biso ba mikolo age to za boyi. To za na possibilité ya kozo ba mbongo ebele tete ko mi ko talela bana. Ozo ata 500 na benga mwana chela nga mwa eloko na mwana mwa yako somba eloko akolia rama zui. Rami wana bakoki ko benga ye na television te bachena na television peuple nyonso to moni rami wana za muto aza nyama aza nani. To lingi to mona ye na television soka lingi ko mona na to mona ye